Yo kaka les jours maman la nya kufi malamoko pengui malamoko na boîte de nuit nakotanga kombo na yo Monatie botalelanga Congo température ya maman Rosette la fleur Nadambu. Après avoir défilé dans la cité Pola, mais cette fois Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Bah, émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Congo Température. Et yena mo pepe asika. Ya tobina Congo Température. Et yena mo pepe asika. Merci bien, très chers fidèles internautes qui nous suivent partout dans le monde sur www.Congo Température, site d'information et des actualités de la République démocratique du Congo. Owapi topé saranabino ba vraie information sans pour autant token de gauche, token de droite. Yangwana naebi saranabino bozalaka toujours posé et si ka René Abiri azalinde bokozwa ba vraie information avec confirmation. Pena ba preuve oyo wapi na place ke okende kotala tala na ba site mususu ba mriema parce que ba site mususu lelo comment pour étaler il faut batsa ba faux titre il faut batsa ba faux miniature pour ba tuba cliquer batala oko cliquer kotala webi pe likambote mbala moko banti ko affirmer vraiment eza ko sala vraiment kito côté ya ngwana René Abiri le cardinal Mosengo de la presse, René Abiri le maréchal de la presse, René Abiri le King Assala de la presse, René Abiri donc Mohamedou Gassama de la presse. Fait dire qu'il y a trop, ils ont passé à trop. Donc bah merci à trop. Na venangai Pati Lebo double bransard, le caméraman VIP. Pati Lebo double bransard, le caméraman VIP. Venangai Akati. Gabi Lopoke Malcolm X. Gabi Lopoke, Malcolm X, Gabi Lopoke, merci à toi, mon vieux, mon vieux, éloge Mouyaya, le tout-puissant, le boss de boss depuis Coventry, éloge Mouyaya, patron de patron, la carte illimitée de tous les patrons. Donc merci aussi à toi, la grande dame, qui a la grande paix, Paola Schengen Kilo à Londres, la grande dame, à la lettre P, Paola Schengen, Kilo à Londres. Veut dire que Mikolo yo, na faire Ramabanga, faut que boire rende mutu vraiment yo kana quoi. Pour y monde ça la bien. Le lot ozo solo la ma solo au Italie, makambu ya mama Olangi, couple Olangi disparu. Veut dire que Nzambe ya Lola, kumama na yo, lo kumu pe kembo ezonga toujours epa na yo. Et lo komo kote na sena mukili. Et ça les maka en dehors ya volonté en Nzambe parce que Nzambe tobenga kaye architecte et ça ne loko moko te na mukili oyo et salema et surprendre Nzambe donc nyonso to salema kezalaka toujours dans les plans de Dieu yango wana tos mesanaka mingi mingi tangu likambo salami hein Lydia Kapajika e puche mangengela 10 000 fois Amida Chantier en Koro hein Lydia Kapajika yango wana to mesanaka mingi mingi ke tango likambo comme lion na vie au talibo lobi notre gloire au Seigneur parce que c'est le Seigneur qui a permis c'est le Seigneur qui a voulu et alors ça me fait si mal au komona mutakufi ba message komi kotambola na ndenge moko ko saranate ko luka ko nuire mutu donc et ça les makate veut dire que oezali site ya vérité émission oyo kombo nango vérité sans frontières. Veut dire que tokundola ba marambutu et puis tokoyeba qu'est-ce qui a fait? Pourquoi toujours la famille? Pourquoi toujours la famille? Les autres sont méchants pas si makasi na motema ko perdre ba sali na Nzambe oyo ba tei évangile monde entier. Okoko zalape osambela non église ya mama Olangite. Mais quand même prédication pe oyoka na nzela ya radio et sauva pe vina yo. Loko langa René Abiri na tikala ko kende église ya mama Olangite. Na mona ta mama Olangi boye na misu te.
mais na landa lite ya na radio esovanga ekonsolanga maloba nzambe baboya rango ta maloba nzambe za liloba ya nzambe. Ne jugez point, ne jugez point. Qui es-tu pour juger le loin de Dieu? Qui es-tu? Karine Mokondi la baronne. Merci beaucoup pour ta présence. Qui es-tu? Qui es-tu pour juger les hommes de Dieu? Qui es-tu? Tala ndenge boza komi meme la malédiction na vie. Tala. Yango no moni ba site ngo bazo yiba kabino ba compte pamba pamba. Yango moni bazo détourna kabino ba compte YouTube ngo pe pamba pamba. Tala ndenge ba mbongwe ko limwa bino na ba compte ya YouTube. Dalobi oh to ko salir kombo ba sali na nzambe veut dire que ndenga zawana na YouTube na yo mbongwe ko kota te ba ko yiba yo mbongo ozo mema malédiction. Comment tu comment à niveau ya salir basali na nzambe boye jusqu'à la mort? Non, tous allons na respect ya ba wen de Dieu. Veut dire que mes chers ali na koloba, mes chers ali, non personne ba mbote na bato ba solisanga bien, soki oki na buaki yo te seke otinde la nonga elo côté pour no sala be émission boye et sengara fo moi sucré. Caméraman, est-ce que déjà lié? Au lieu lo côté, voilà. Donc faut bato ba sungara biso nde photo boka kabango. Photo boka ba Paola Schengen kilo à Londres anytime. Noroboka ya Willy Moucheni le véritable code mondial. Galbilo Poké Malcolm X, Willy Moucheni le véritable code mondial. Aza parmi ba boss o azala keno ataza na États-Unis. Obenge boss nana nzala akozwa avion akititi na kin alandio tie siko zalara. Gabilo Poké Malcolm X vraiment na koloba trote nazo pesa no mbote na ba mama ba koti sika mikolo photo tala peno ba mama soki be bazo réagir parce que Paola Schengen elle a déjà correct. Paola Schengen elle a déjà correct. Anana ai nazo boka mama Fifi Lukala poye azalaka vraiment correct. Nazo boka mama Chantal Mampouya sans difficulté financière poye azalaka correct. Nakobwaka lisusu nani Mama Sylvie Mbembe vraiment ozolanda biso si kozali ba mbote ya tro Rena Biraza toujours mwana mama boyaka mwana te vraiment nga vraiment mama ko miko boyanga na ebite quoi mama asakaka toujours mama na pesi mbote ya tro na mama na biso Mimi Munjeka mama na Chris Kalanda na Bruxelles. Mama Mimi Mujeka. Ye azali partenaire à Koti Sika na kata masolo. Mama Mimi Mujeka na Bruxelles la force tranquille. Mama Mimi Mujeka la force tranquille. Fifi fédéral. Ye pe depuis ba quelque part depuis Suisse. Moi na moi si ya solo depuis correct. Royal Kinale le moi si ya mbongo ebele. Merci à maman Chantal et Mampouya, maman Fifi Lukala. Maman Claudine, Aninya pomme verte, veut dire que pas le bagage au salama solo bakalate. Donc merci à toi, à mon vieux Richard Mwini, depuis les États-Unis vers Mosali Nanzambe, soka lobby liloba, il faut liloba Mosali Nanzambe à la correcte. Mon vieux Richard Mwini depuis les États-Unis, déclare Landou aux Olandanga, vraiment ba grande salutation à yo, le vieux Dada Sambou na Lyon. Le vieux Dada Sambu na Lyon. Wana pire vieux Akata Masolo. Toujours correct. Na petit nere na bire. Le vieux Dada Sambu. Mobali ya maman na biso Hermeline. Pese la biso bambote na bana. Maman Hermeline. Maman, vraiment. Maman Hermeline. René Abiri Mamadou Gassama. Alobi pesa mbote na bana. Merci à toi Isaac Parker. Le parqueillère. Isaac Parker, le tout-puissant. Bona Mafuta, papa d'amour. Bona Mafuta, papa d'amour de Paris. Mobali, à maman Solange. Merci à toi, donc Gabi Lopoké, Malcolm X, Pati Lebo. Le caméraman VIP, Ozo contrôler toujours saison. N'impact, n'idéologie. Veut dire que toujours solo la masolo et maman Olangi. Tout le monde na ba Facebook.
na ba réseaux sociaux na ba journalistes mususu ba mibengaka soi-disant il y a ba investigation et tout comment yo o mibengaka journaliste professionnel ozo publier des vidéos en même moment bino ba monaka bat batalaka biso bazalaka lokola bazangelo kwa kosala ou comment mais vous devez savoir qu'est-ce qu'il faut transmettre qu'est-ce qu'il faut diffuser yangwana nga Rena Biri bazobenganga le Mandela le cardinal. Pourquoi bazobenganga Mandela? Nalobi non à l'exploitation des journalistes et des caméramens, sans oublier élémentaire. Neko bimisa lisusu deuxième slogan, non à la publication des vidéos qui nuit à la République. République angonde banani. Ezalinga, ezali yo, ezali ye, ezali biso nyonso tout. Mais tango tozali kosangana topo na kobebisa eloko moko boye. Kongo ngweze biso nyonso. Tango yozo publier eloko mabe. Kongo nde ko finga made, biso tune to ko finga mate. So biso to finga ma, likolo ya video na yo ya sans impact ezo tale mape kutute, ozo ko sabatuke non mama Olangi asekui. Mais oui, mama Olangi azali musali na Nzambe, rien n'est impossible à Dieu. Mama Olangi asaleli Nzambe na ye toute sa jeunesse, tina ndenge a rendre âme na ye auprès de son Dieu. Asaleli Nzambe na ye, mutu a sacrifié kibo jeunesse na ye. Alelelo, yo oya obanda ko publier ba n'importe quoi sur son sujet. Crois-tu que Nzamba lola rozala na sengopo na yo? Vraiment. Crois-tu que Nzamba lola rozala na sengopo na yo? Hein? Maman na biso azolanda biso, maman na biso zolanda biso, tupe papa na biso zolanda biso. Tango mususu sambelaka trop ya dégâts. Mais tala siko mutu moko we asali réputation na yo. Yo siko tala kaka dimension ya Nzamba lola. Na raisonner lisusu pasteur Walo. Aloba jour moko boye, alingaka voyager ba bengiye. Maman moko bo contribuaka trop na église azo kimbasu. Akenda tikuna na ngale malobi te maman na kotika ete. Akomi na église, atali mama, atali mbasu, apore mbasu, atali na église. Bato batonga tonga ye, alebo kamata. Mbala moko n'impact. Veut dire que tozo pesa sango nouvelle pebe information solo ya sûr avec précision bozonde na Congo température. Veut dire que maman Olangi atiki biso lundi à partir de 23h juste. Nde atiki biso. Pe atona maman osali musala malamu mutu na mukili azanga mabe na malamu na ete toyebi même prophète Eli akitisa ba moto etumba batu ba mona prophète Eli mabe. Donc vraiment maman Olangi pe atonam Nzambe vraiment yamba molimo nona kimia yo vraiment okoti lola. Mama Olangi akoti lola. Mama Olangi vraiment akoti lola. Parce que salela ki Nzambe na ye. Salela Nzambe. Yo kaka osalela Nzambe ondeni. Osalela non Nzambe ndenge nini. Vraiment. Na yo pe pasteur. Ofandi ozo tonga pe musali na Nzambe. Ozo témoigner pe mabe sirie. Et bongo mukolo ba ko témoigner mabe sirio. Et ozo chalisa pe pa muninga metela ka pe pa na yo peti. Ozo tele pa na yo te. Ozo tele pa na yo yo moko tala ozo loba pasteur wana aedika kabana na ye bien te bon. Ba oyo ya yo zalaka na bango na ndaku. Ba zalaka na comportement nini? Oh, bana pasteur, bazo sala kindumba, oh bana pasteur, bazo kota ba boîte bon. Sko oya yo akendaka wapi? Mwana ya yo bazo tombola lokolo, mwana ya yo bazo sispadre, mwana na yo moko mukongwe lemba mbetu. Mukongwe boya mbetu. Nzambe cardinal. Nana méchant, nakoloba, pona mama Olangi Rena Biri kosieta. Nakosieta vraiment nakosieta nalingite mututu oya ko publier ma bepo na mama Olangi nazo kangisa ye. J'ai dit arrête, va dormir dans la chambre. Nazo kangisa ye. Mututu oya publier ki ke mama Olangi asekui pona ko kosa peuple de Dieu, ce que batutu boko suana. Ce que o réparer information ondeni.
oko réparer yango ndenge nini. Tala ndenge bo sali réputation ya République démocratique du Congo. Boyini sa bato poto bayaka lisuki nité. Muta poto ko benga wa linga ya kin ale yo zwi video ya bitumbele kaka na ba 74 bu otindele lié o nanga beyindi. Yo nanga beyindi. Est-ce que nanga beyindi? Vraiment, o eyindi kotoyo, o eyindaka kaka. Donc yo pona yo eyindaka kaka, donc eyindaka. Parce que eyindaka odayaka pete. Odayaka pete, komba pe obimaka pete. Komba pe kendaka te. Rossi Chimanga wa héros okotilola. Papa pe a Rossi asa pe héros a kotilola. Oh, tout a ebi kazo kufa saka bundele la mboka o kende li felo direct na lobi direct mutu tu azo kufa saka bundele la mboka azo kende li felo direct. Vraiment makambango basala ngo bongo yo kaka muta poto ko bengo na téléphone alingi tango mususa ya kin na kotala bandeko na niveau ya kin abeta ta mwa toura sala ta mwa 2 semaines yo ko benge na téléphone ya mimi koyate awe yindi yindaka okufa kapete yindaka bon yo mekano ko tala ndeko arrête va dormir dans la chambre arrête yuma di webe olobate yuma arrête. Nebi kendengo zotala nga wana dejo bandi ko murmurer. O bandi ko loba tala petit wana loba troté. Nazo loba nde vérité. Batutu ya poto, batutu ya monde entier, wana posa ko yakin yaka. O ko lekisa ba séjour na yo normal, aussi lisi ba voyage na yo pe ozongi. Batela mbanga na yo batela makambu na yo osala makambu na yo ozala ba faire na besoin ko la famille oye otali famille na yo en pepe ozongi inutile de ko publier ba bi publier tozala ki awe komi o ebembe reçu na zéro cité oh bébé ndeko na ngai yo za journaliste o ala na poto donc ozo discuter na bato balaka na kin bato bazo vivre makambu boye na misu yo zo loba ke note botala ki yango bien te bembe komeko kende obota mandefu ndeko na ngai pardon ba journaliste a poto pardon vraiment botika kwa mrier population congolaise ala en Europe pardon tolembi na lobi tolembi bino bobeta mabe. Et comme il est sous nzoto arwane alaki nzoto arosite ezalaki bakosaki babimi bachende mutu mususu ba camarade ya Rossi bazalaki wana batu bakola na Rossi Chimanga bazalaki wana donc yo oyebi Rossi koleka bato bazalaki wana mabende soki baboyaki kofongola cercueil mais bafongoli cercueil. Bato batala ki wana na bandeko na ye batutu famille batala ki ba mona kite keza ete donc yo oleki ko mona do yo za na vision do wana vision wana eloko wana ba mona kana do zala wana eloko wana do ba mona wana do la aigle do mona tina do na video zo kota oke lo bala biso ke no mandefu ebembe botaka mandefu bande on a besoin de journalistes tous à la professionnel et tous à la malamouté à tout moment kakabino vous allez ko sali réputation na babiso to sala boulot na ndenge moko bien donc merci à trop l'équipe nationale de la presse Mobimba donc Kobandana Jaël Licho Karine Mokonzi la Baronne René Abirafi Laura Leketu Janvier Mangoke Nyamakor Junior Diazo que je salue depuis quelque part au sala vérité il y a presse congolaise et merci à trop na batutu o baza ko soutenir biso donc minga ko lobezalité par rapport il y a impact na idéologie veut dire que Rena Birimeshin zali mama olangi atiki biso église etikali ezali na bakambi na lobi bien bandimi bolongwa église te mundimi ya kolongwa église azokende mbala moko li felo bandimi bobungisa kondima na bino te bolanda toujours principe pe na évangile o batikele libino yango wana nde makambo oyo balobi kosala te kosala yango pete
Yo kaka les jours maman la nya kufi mbala moko pengwi mbala moko na boîte de nuit na kotanga kombo na yo donc yo zela ki ba kolo église ba daye po yo pengwa maintenant balobi no pengwa te sambela salela nzambe wala ka protocole na kutela nao na boîte te na kutela no na terrasse te po loko na kosala yo kozwa mbata bientôt là merci à trop nazo pesaka ba mbote à trop na batutu o balinganga o bazo soutenir René Abiri donc soki na boîte yo te se kotindela no ngambongo te wano muta pasi donc continuez dans koluka na mbongo na vie et au sala bien donc continuez dans koluka mbongo vous comprenez pour René Abiri donc batutu nazo boaka basolo lara veut dire que bazo sunganga parce que ndeto zo travailler bezana ba matériel ozo sala musala lokola be bakala mingi tsa René Abiri non kende présentation siko na bandaka ko boaka kayo na boaka kayo o sala pelo te sko yebisanga tina na boaka la wezani vomena boaka na ngata ata Paola Schengen kilo à Londres na boaka na ngai éloge ya le tout puissant na boaka ya Willy Moucheni le véritable code mondial vraiment na boaka mama na ngai Mimi Mujeka mama na Chris Kalanda Mama Mimi Mujeka, mama na Chris Kalanda. Mama Mimi Mujeka, mama na Chris Kalanda, na Bruxelles. Et ça te que non ba fandi na province te, na Bruxelles. Na Bruxelles. René Abiri le Mohamedou Gassama. Donc merci à toi donc na maman Pauline Matsanga, Merci à toi donc maman Marie-France Maman Marie-France Mangenza, merci à toi aussi maman Elisa Litoulia 0044. Merci à toi maman Fifi Lukala, maman Chantal Mampouya, Anigna Pomme Verte. Merci à toi Richard Mbouini depuis les États-Unis de Clolandou, ma grande sœur propre Yaya Nangaya Kati Grâce Lumingu qui nous suit depuis quelque part, le vieux Dada Sambou na Lyon, Mobali ya maman Hermeline donc Fifi le Tony depuis les États-Unis, Bonam en fout papa d'amour Isaac Parker. Merci à toi donc mec commandant Cousteau, les gens n'aiment pas les gens, le général Def Defao qui nous suit. Merci à Gabi Lopoke, Malcolm X, Elo Jemouya le tout puissant, Libanga Esuka. Naroboaka Lydia Kapajika et Pouche Mangengela 10 000 fois, Amida Chanti Ankoro, Lydia Kapajika, malgré la chaleur, elle donne toujours sa fraîcheur. Merci beaucoup. Bonne continuité dessus de nos programmes sur Congo Température. Mon atier, botalelanga, Congo Température, ya maman Rosette et la fleur, Nadambu. Après avoir défilé, na cité Pola, mais cette fois-ci. Congo Température TV. Désormais, suivez-nous sur cette chaîne. Congo Température TV. Congo Température. La patronne Rosette la fleur d'amour, chaîne à solo. Émission religieuse. Théâtre, musique, environnement. Émission sportive. Émission politique, donc nulle part ailleurs. www.congotempérature.com. Pour nous avoir information à temps réel. Bisonyanso tobina Congo Température. Eye na mopepe asika. Ya tobina Congo Température. Eye na mopepe asika.